Chers amis, je vous salue tous. Bonjour. Je pense que vous allez tous bien. Et bon début de week-end à chacun. Surtout bonne fête de travail pour les travailleurs. Je sais que d'aucuns le fêtent déjà aujourd'hui, d'autres ce sera demain, d'autres encore ce sera le lundi parce que ça tombe dimanche. En fait, je voudrais un peu attirer notre attention tout sur quelque chose qui m'est arrivé au courant de cette semaine et je pense que c'est vraiment important de partager certaines expériences de vie parce que c'est avec les expériences que nous sommes en train d'acquérir plus de sagesse et nous sommes en train de donner plus de l'importance aux conseils des uns et des autres qui peuvent nous aider dans les jours à venir à affronter telle ou telle autre situation avec succès. En fait, qu'est-ce qui arrive? C'était le mardi passé. Je suis rentré à la maison vers 17h. Et puis, bon, il y a la petite qui est à la maison, qui a 10 ans, qui devait faire ses devoirs. Et c'est moi qui l'aide à faire ses devoirs chaque fois. Alors, elle faisait ses devoirs. Et à un certain moment, elle me dit, Papa, bon, est-ce que je peux te poser une question? J'ai dit, il n'y a pas de problème, pose-moi des questions. D'ailleurs, pour me poser des questions, il faut demander la permission. Alors, elle me dit, comment expliquer qu'une femme qui n'a pas de mari peut avoir des enfants? Bon, ça a un peu attiré mon attention. Je lui dis, bon, il y a des choses qu'on ne comprend pas maintenant. On va comprendre avec l'âge. Quand on grandit, c'est comme ça qu'on va comprendre. Mais seulement, il faut te mettre en tête une chose, c'est que ce que Dieu recommande, c'est d'être marié pour avoir des enfants. Ah, ok, ça va. Là, c'est mardi. Alors, mercredi, la petite, elle sort de l'école. Elle me dit, papa, j'ai une question à te poser encore. Je dis, bon, il n'y a pas de problème. C'est quoi la question? Elle me dit, ma copine en classe, elle vient avec beaucoup d'argent. Elle vient toujours avec beaucoup d'argent. Et elle m'a dit l'autre fois, penche-toi comme ça devant, que je mette la main sous ta blouse, que je touche tes tétons, mais je vais te donner de l'argent, ne dis à personne. Alors après, elle m'a dit, tu sais quoi, moi je t'aime beaucoup, hein. Tu es mon ami, je t'aime, et facilement, je peux te montrer comment on peut faire pour devenir lesbienne. Alors moi, je ne sais pas c'est quoi une lesbienne. Est-ce que tu peux m'expliquer c'est quoi une lesbienne? Parce que mon ami là m'a dit, elle peut me montrer comment devenir lesbienne. Ah, là, j'ai commencé à comprendre que c'était devenu sérieux. Alors, mboka esi ekufa eloko koboma eza lisusu te. Maloba ya mokonzi ya mboka akosaki to te. Bandeko kotiala niveau makambo ezokendele na domaine nyonso to pe na département nyonso na angle nyonso na fond pe na forme ya kokufa. Éducation, n'en parlons même pas. Tant on a éducation, tozomona classe, éducation de base eza classe. Bana bakendaka classe pona ko apprendre po bazala batu. Kana ntango nazoloba ko apprendre makambo ya malonga, makambo ya tina. Les amis, certainement bomoni miniature, bomoni ba photo ezoko défilé. Ezali photo nazwi yango na Facebook, na page moko ba publier. Eta moboti esali pasi na mawa. Yango tellement biso toza wana plus parce que mutu na mutu azala na tina sala eloko na ye. Mutu nyonso afungoli, batu nyonso ba youtuber nyonso to pe ba blogger nyonso bafungoli ba chaîne na ba YouTube pour na ba objectif mon côté. Biso on est plus là pour conseiller par rapport à la vie pe ba makambo na yango, ba exigence na yango.
Nalobaka toujours conseil ekoko bongisa vie à moto tout comme ekoko bebisa vie à moto. Même Bible zoloba que trône ezalaka affermi na ba nombreux conseillers. Nazali conseillère na bino bandeko. Nazali éducatrice ya mas. Nazali moko azosunga bino na batoli par rapport à la vie, afin que boye ba comment vous pouvez vous positionner. Et lelo bandeko toyoko pesa conseil na baboti surtout na baboti. Pourquoi? Parce que éducation ezalaka devoir ya moboti ya papa pe ya mama. Mwana akoli sans baboti aza mwana oyo olingo linga te bakobenga ye raté. Pourquoi? Parce que muto canaliser azate. Bandeko mwana ba canalisaka ye. Ba orientaka ye. Lelo oyo avec tout ce qui se passe, laisser aller, laisser faire, légèreté, et ça tellement na baboti. C'est vrai mutu musoko loba ta mususu ke otozo ko éduquer bana ndako meli bana ba osaba maka mususu, effectivement tu as raison. Mais ba garde funini oyo tchaki pour moi na sima mukongo na yo asala ba makambo ton insu. Donc tu as des vraiment ozana ba responsabilité à kosakanate ya ko veiller pour na mwana oyo ya yo. Bandeko kaka ndenge bozo constater na image bana o baza bana classe moni bango na ba uniforme baza na moins de 18 ans baza ba adolescent baza ba mineur bakomi nanu na âge te ya koluka ko to simplifier ou encore to lobango ndenge ezali to ndenge ezalaka ya ko vivre vie sexuelle te même mundele oyo to monaka ke azalaka un peu trop je sais pas soki ndenge nini na mahambo baebi quand même que mwana aza na âge à raison ezalaka. Les amis bano bozomona baza bana classe ndenge na uti koloba baza bana école secondaire bana ba uti classe kaka ndenge bokomona bango bazwi selfie cheke et bilili eza koloba yango moko les images parlent d'eux-mêmes sans toutefois te commenter to mikolo basi misatu mobali moko na gauche moko na droite baza ko niema bateton baza ko caresser bateton mwana mobali mitu ya mabele ya mwana ya mobali moko mususu asimbie na penis bolimbisa asimbie ne loko na ye nde toloba na lingala na nzoto na ye ya mibali. Sikoyo, devinez la suite. Ou encore, imaginez les résultats. Même dans la photo, vous pouvez constater que le petit a vibré. Parce que Azamutu a un sens. Azamutu, nzoto zo sala, a mobile normal, ba faculté nyon se zo sala. Ba simbie na ba partie sensible. Que voulez-vous? Bozo expect nini. Moi na mobali, vous pouvez constater sourire na elongi. Ayoki elengi, ayoki bien. Et ba fille même ma, bazo zongo pour je sais pas, faut fan et ça la bien. C'est clair que après selfie ou encore en dehors ya caméra. Parce que wana bazaki libanda babangi te bazu yango libanda et ba poster yango. C'est clair que après wana bakendaki na acte sexuel bo contredire ngaité. Les images parlent d'eux-mêmes. Le petit a vibré. Ayoki elengi, ayoki bien. Même ba compagnon na ye wana so ba campagne na ebo limbisa na ebitena benga ndenge nini. Vous pouvez constater bazan esengo. Donc vie na bango yango na après classe
baza na ba vie na bango mosusu. Devinez la suite ya image wana to ya photo wana. Kaka ndenge lelo ba musique ezoko ba musique ya salité ba nzembo ya salité ezako mema bana ezako mema jeunesse ezako mema population na kati ya ba comment on appelle ça? Oh, le mot m'échappe. Vous certainement vous comprenez ce que je veux dire. De même, torolobe la musique. Kalate, na préparé vraiment na bengango enseignement ou je sais pas séminaire pour la musique. Ozako boma ba mœurs, ba bonne mœurs. Vous pouvez constater dans la photo, bah suis selfie. Toyebi muto ayemba nzembo selfie. Check après na suka ekotite. Et bana na ba pratiquer n'est-ce pas? De même na tout comme on a récemment nzembo moko ezo sala succès ezo cartonné je sais pas na réseaux sociaux ya ndeko Njora ba koyemba makamba salité. Ba yembi balobi mama pengwi et ba bazo yemba on a sengo. Plus grave ba bazo pratiquer. Na moni tata mwa mukolo ya mulai ya mbinga. Na mwana mwasi moko mwana muke ya mukuse na Facebook baza ko batie nzembo wana e baza ko pratiquer nzembo ndenge nzembo za ko beta mama pengwi lianga mbanga saloti mbanga et de même bana oyo selfie checker na suka nango ekotite. Devinez la suite ya bana oyo après selfie wana bandeko na ngai mbasi misatu mobali moko oba kobenga partouze na âge oyo si ba yebi makambo mabe na ba niveau moko boy na ba dimension moko boy les amis ça craint et ça fait très mal. De éviter que nous aussi c'est la bango wapi na banda ko isilate parce que na ba uniforme na ba kota hôtel terre ou bien et pas ba master mso za na ghetto na e tout le monde va bleu na tato so kola n'est-ce pas accéder ghetto ou bien yé moko petit am so na ghetto a continue ba chéri na yé moko bango misato sikoyo nazamutu j'aime réfléchir sur les choses hein j'aime réfléchir sur les choses tomoni basi misato mobali moko toyebi mobali kaka na ki mobali na ye a satisfaire basi misato te déjà moko kaka ezala mo pasi il faut vraiment ko luka ba tic tac na ba technique ou esengeli pona o soulager siko misato bandeko eza sérieusement na oloba eza grave ba image ezoloba photo ezoloba yango moko na ebité pona fane na omeko kanisa na o réfléchir skoyo nde tomoni na photo boy tomoni bana na ba sourire na bilongi tomoni bako simba ba point sensible tomoni ya mobali parce que excitation à moi si et mon raté n'est-ce pas? Ouais, excitation à moi c'est mon raté. Par contre un mobile ils sont remarquable. Tout le monde comment est-ce que les petits a vibré et bomoni qui mobilité munduki pour les autres machines parce que boye bibiso na culture na biso to tanga ba biloko biso na kombo na ngote à moins que peut-être aux ala baso to musuto mona na ba réseaux sociaux na ba ya katenge loko ne loko na kombo nango abenge loko ne loko na kombo nango asilisi a fingi ce peut faire tomber la bilamba la sabino a tomboli bilamba nous on n'est pas de ces catégories là et tozoko pesatoli tozoko lobela sur le sexe mais avec beaucoup de modération avec beaucoup de pudeur avec beaucoup de retenue parce que on est bien éduqué. Tozo ça l'effort to utiliser ba terme pour na faire comprendre bino. Il y a un moment boté na rabiso qui regarde moi personnellement ou particulièrement j'aime des fois dire des choses telles qu'elles sont pour na la ki sabato gravité na yango. Bande na ngai moi na ona mituni quand na ibisi bino que j'aime réfléchir sur les choses hein pour pousser moi ma projection.
nayebi te po a satisfaire bana na misato ya basi parce que c'est clair raison mona na keno vraiment bazali na posa akene gomela samba olonga nayebi te aliaki kimbiolong kita mata nayebi te amelaki nayebi te soki bamelaka soki bapakolaka so babaka yango so basala yango nini encore nayebi te parce que eza bamama solo ya babiloko tozokoyoka oyo bagene bazokoutilize mpona pulsion sexuelle, ok? Nayebi te mwana wana kende kosuka na nini kita mata kita 3 filles ye moko parce que babiloko wana ntango ozwi yango osaleli oleto omeli et ozala kotelema pendant longtemps bolimbisa ngai 3-4 heures d'ita comme baza misatu aza kozwa bango na batour po asepelisa bango tolo bango bongo parce que bilili ezoloba et ezosala pasi bandeko toyebi lisolo ya bana Saint-Georges année passée une année koki nano te kala te awa je crois ezalaka na septembre so na bosani te année passée bana Saint-Georges tomonaki ba image comment est-ce que bana après classe bamisu baloba bana 6e des humanités non il y avait pas que 6e des humanités bana ba 4e bazalaki wana bana ba 5e bazalaki wana et on a vu des images. Il y avait même une fille, moko. Mais bazako niate na mibali. Bolimbisa ngai. Mwana, s'il vous plaît. Mwana. Ya mukolo te, tantine te, yaya te. Bako niate na mibali. Moko liboso, moko na sima. Moussouaro simba mabele. Moussouaro kotisa na sima. Bolimbisa ngai. Les amis, étant mon boti. Ça fait mal. Et à biloko moko ezosisa maele ezosisa makasi na nzoto, c'est vraiment inconcevable. Bandeko na ngai nazo chite na ozamula ite. Nalina benda baboti matoi. Bana kozela take na école secondaire. Car tant aza muki wana na maternelle veille sur mwana bana koloba ne maloba to pe makambo ndenge sengeli. C'est vrai il y a des choses au okolakisa yete mais okoloba na ye pona kotalisa mwana lolenge nini esengeli abika. Pourquoi na lobi bana miki nazo que bino voice bolimbisa ya tata moko balingi ba initier mwana na ye na lesbianisme s'il vous plaît. Mwana ngo ya âge nini? Mwana ngo ya classe nini? Choc. Mwana na moins de 12 ans na école primaire s'il vous plaît. Et ba propos boroyoka eza grave. Eza grave na âge ya qu'est-ce qui 10 ans moi na yebi ba sensibilité en nzoto alo bana muninga na ye mwana ke gumba mana simba ona ba téton et mwana na ke otuna papa na ye papa c'est quoi les tétons bande ko bozoka mona sango na otela bino voice les amis ça fait très mal. Mwana ya école primaire s'il vous plaît. Na école primaire déjà bazoko lakisa bana mamba mabe tope bana bako yekola mamba mabe parce que misusu yana curiosité na bango moko et que na secondaire to moni ba oyo to mona ki bana Saint-Georges et kosuka na te kende na nini na université récemment to uti ko mona bana ya UPC et ndenge toile uti ko ningana. C'est compliqué. Maman ebike, papa ebike, moi na quelle classe? Nzokande, moi na quelle classe c'était? À quelle classe? Ma ke ko apprendre te. À quelle ko yekola? En fait, à quelle ko apprendre ma ke ko yekola mambo bana te. Ya ke ko yekola mambo mikolo. Siko mambo mikolo ngo makambu nini? Les amis, c'est grave. Nyonso eza nini? Satana a koti partout.
pona ko bebisa ba vie ya bana po ayebi que jeunesse eza venir à lobby. Mama papa yo ana bana to yo na moboti to okoma moboti lobby yango yo kozela te lobby tango ekoma grave parce que bana bazana âge moko oyo oko contrôler oko lobane eloko nini sala ekoma na moment moko oyebise sute eloko oya sala yende sikoyo komi kosala oya lingi. Et c'est le temps pour profiter. Moi, n'attends moi mon cœur, ana manipulable. Ce que tu lui imposeras, ne loko ya kosala. Bible zolo baboy. La kisa moi nanzela tango aza moke. Enfin que tango kokola a s'en détourner. Qu'est-ce que cela veut dire? Nzela oyo kola kisa moi na tango wa moke. Nzela o moi na kotika la nango tia kokola. Oui. Nako expliquant peut-être prochainement. Nako expliquant prochainement. Parce que ma parent bele balobate to la kisa yo mwana nzela mais mwana yemo kwa bete mwana bebaka yemo côté. Bo la kisa ki nzela bo veya ki na été. Il faut équilibrer zala. Makomi ezoloba. Kopimela mwana fimbute. Yango ne muto ko memaye na nzela correction. Bible zoloba. Parents, instruisez vos enfants selon les seigneurs. Il faut équilibrer ça. Osa parents osa dire, osa parents moko osali strict, osa parents moko osa bien indiqué, eza malamu. Mais yebarake. Bitumba oyo toko mona oyo. Eza physique te, c'est spirituel. Okotia ba garde-fou, étant parent moko éduqué, dire tout ce que vous voulez. Mais crois-moi mon cher, tu es au son de ma voix. Nazo chité, ce qu'on a le maman, c'est vraiment important pour ma casse. Ndime la ngai, soki équilibre ezate, soki bonzambe ezate, soki le spirituel intervenir te, crois-moi, tu vas échouer. Surtout la génération Otoza, une génération sacrifiée, une génération maudite. Excusez-moi, en fait, c'est ça la vérité. Preuve, il y a makambo tozo mona parce que bisotam to kolara biloko ezalakati. Bolo banine. Réseaux sociaux mte sani makambo. Côté mso vous pouvez avoir raison effectivement. Mais est-ce que ça a réseaux sociaux? En fait, plus mes collègues poussent la bande plus ma besoin s'accroître. C'est quoi en fait la vérité cachée? Satan a yebi que yeso zozo ngakalade a maximiser force na ba stratégie pour l'objectif moko ya ko entraîner une multitude en enfer parce qu'aliko kende yemo côté yango bomona ba mambo bozomona. Bible lobi l'Apocalypse 10. Il est descendu sur terre animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Dans la mousson, à la kanda, à ça la dégâts. Et Satana, kanda Satana, ils ont pour y caresser yo, to moi na yo, détrompe-toi. À se rassurer pendant qu'à bébissi. Parce que Jean 10 dit ces autres que le voleur ne vient que pour dérober, détruire et égorger. Akoya ayibi mwana étoile nde tozo mona bana baza ko bima bima na ba mibali bazo pesa ba mibali misusu ya bambongo boyebi te mobali wana zo mbongo wana ndeye nini et azo luka nini ba objectif nini il faut atteindre. Il ne vient que pour voler ya mibale ayaka pour à détruire. Après avoir koyiba étoile la moine, après avoir koyiba maye la moine, après avoir koyiba ba potentiel la moine, après avoir koyiba ba capacité à moine, après avoir koyiba ki mobilité à moine, topé ki bo mwasi à moine, à détruire, yango na destruction. Nasuka na balobi égorger a oboma na molimo pe na nzoto. Bande kona ngai. C'est le temps. Ya kozongela nzambe. Ya koluka nzambe pona ba avenir abana na biso. Maman, papa, soki équilibre ezate, ndimela ngai okolonga te, okoéchouer na bana. Naza meilleur parenté.
meto bunda na lisunya molimo mosantu na mawa ya nzambe bano ya biso bazala bandakisa. Ça n'a jamais été facile. Mais tozon ndimela nzambe o akosa ate o alobi que le juste qui craint Dieu heureux ses enfants après lui. Tokangami na promesse, tokangami na nzambe po ye adeseva ate. Nalingi ezala pe po na yo ndenge wana. Mon frère, ma sœur, ta muso okendaka église, mais relation na nzambe eza penza sérieux te. Ta muso po ndimela Yesu, mais yo o réaliser que depuis un certain temps comme penza musika na nzambe, bongisa, oyebi lobi te. Oyebi te pourquoi nzambe permettre yo kama ambo. Mingi akolobi ezali, mais na osuka a. Na otchela bino voice ya tata wana. Boyoka comment est-ce que balinga ba initier mwana ne na lesbianisme ou encore kokotisa ye na ba pratique ya mabe. Bande ko sali nzoto malili komona âge ya bana wana. Na koyoka makambo mineno ezobima. Place il faut ba comprendre que ba makambo yo eza makambo ya musunité. Ya makambo molimo. La Bible dit que l'homme spirituel juge de tout. Au moins bataba mayele belé. Hein? Bango ba philosophie na bango ba ozongo na ba ndenge na bango na ba philosophie na bango, c'est bien. C'est bien. Mais ceux qui sont spirituels savent que eza ba mambo oyo ya spirituel. Bande ko biso nyonso tozala bana. Tozala bana. Bomoni mwana ndenge nzamba salela ye. C'est vrai ana nzoto. Ba faculté nyonso nzoto esalaka. Mais tant kazana no mwana akoyoka posa mibali ta koyoka posa basiti. Je vous dis des choses vraies. Nazala mwana na ebi mamu na oloba. Nazaki insensible te na bo mwana na ngai. Après ta na koli na komi tete. Tangu mwana na aja moke akomi na ba curiosité mo ba et puis akomi kopeno ko sala ba makambo moko boy. C'est vrai, peut-être vous direz que amoni yango ayekoli yango effectivement. Mais si ko molimo nini o epoussé mwana ou encore ezana sima ya likambona parce que derrière toute chose il y a un esprit de la Bible. Et comme il salimi ndenge parce que kalezala kate ba maamboyo ba mabe ezalaka nango ba mabe ezalaka depuis mabe existaka. Mais makambo o ezo salema lelo bandeko bino mo bo réaliser te. En fait et si ça maïle et si ça makasi. En fait c'est compliqué. Ezo comme ça batuli boma. Et c'est inconcevable. Les amis, c'était ça. Que le Seigneur vous bénisse. Partagez nos émissions. Commentez, aimez. Si vous avez des suggestions, je sais pas, propositions, tout ce que vous voulez, et conseils, reproches, vous pouvez écrire sur le commentaire ou encore, numéro la bisezawana, vous pouvez nous écrire et au salamala momingi nzamba pambola bino pour na lelo to suka awa et nous continuons. Parce que na lobaki na olobela vraiment maambo bana. Et toute cette semaine na olobela maambo bana, j'ai vraiment des émissions na ba vidéo et belé ya maambo ma be ya bana. Bana mike maambo ma be. Et je vais vraiment parler aux parents. Ba parents bazwa conscience, bazwa maambo sérieux. Sinon te oza passer. Que le Seigneur vous bénisse. C'était la grande dame, la porte de Gentil, Mère Dorcas. Il y a MDGDTV, mon foot et SK. Commentez, aimez, partagez. Que le Seigneur vous bénisse. Quant à moi, je vous revois prochainement. À plus. Chers amis, je vous salue tous. Bonjour. Je pense que vous allez tous bien. Et bon début de week-end à chacun. Surtout bonne fête de travail pour les travailleurs. Je sais que d'aucuns le fêtent déjà aujourd'hui, d'autres ce sera demain, d'autres encore ce sera le lundi parce que ça tombe dimanche. En fait, je voudrais un peu attirer notre attention tout sur quelque chose qui m'est arrivé au courant de cette semaine et je pense que c'est vraiment important de partager certaines expériences de vie parce que c'est avec les expériences que nous sommes en train d'acquérir plus de sagesse et nous sommes en train de donner plus
de l'importance au conseil des uns et des autres qui peuvent nous aider dans les jours à venir à affronter telle ou telle autre situation avec succès. En fait, qu'est-ce qui arrive? C'était le mardi. Le mardi passé, je suis rentré à la maison vers 17h. Et puis, bon, il y a la petite qui est à la maison, qui a 10 ans, qui devait faire ses devoirs. Et c'est moi qui l'aide à faire ses devoirs chaque fois. Alors, elle faisait ses devoirs. Et à un certain moment, elle me dit, Papa, est-ce que je peux te poser une question? J'ai dit, il n'y a pas de problème, pose-moi des questions. D'ailleurs, pour me poser des questions, il faut demander la permission. Alors, elle me dit, comment expliquer qu'une femme qui n'a pas de mari peut avoir des enfants? Bon, ça a un peu attiré mon attention. Je lui dis, bon, il y a des choses qu'on ne comprend pas maintenant. On va comprendre avec l'âge. Quand on grandit, c'est comme ça qu'on va comprendre. Mais seulement, il faut te mettre en tête une chose, c'est que ce que Dieu recommande, c'est d'être marié pour avoir des enfants. Ah, ok, ça va. Là, c'est mardi. Alors, mercredi, la petite, elle sort de l'école. Elle me dit, papa, j'ai une question à te poser encore. Je dis, bon, il n'y a pas de problème, c'est quoi la question? Elle me dit, ma copine en classe, elle vient avec beaucoup d'argent. Elle vient toujours avec beaucoup d'argent. Et elle m'a dit l'autre fois, penche-toi comme ça devant, que je mette la main sous ta blouse, que je touche tes tétons, mais je vais te donner de l'argent, ne dis à personne. Alors après, elle m'a dit, tu sais quoi, moi je t'aime beaucoup, hein. Tu es mon ami, je t'aime, et facilement, je peux te montrer comment on peut faire pour devenir lesbienne. Alors moi, je ne sais pas c'est quoi une lesbienne. Est-ce que tu peux m'expliquer c'est quoi une lesbienne? Parce que mon ami là m'a dit, elle peut me montrer comment devenir lesbienne. Ah, là, j'ai commencé à comprendre que c'était devenu sérieux. Alors, j'ai dit, demain, je t'accompagne à l'école. Tu ne pars pas avec le monsieur qui t'accompagne avec le bus de l'abonnement. Moi-même, je vais t'accompagner à l'école. Et j'arrive à l'école. En tout cas, je parle avec le directeur. C'est une école privée et tous les directeurs maintenant semblent me faire comprendre que il faut toujours relativiser les enfants. Je dis non. Avec ce langage-là, c'est un langage direct. D'abord, j'ai commencé à comprendre que l'enfant commence à devenir un peu plus curieux. C'est normal avec l'âge et tout. Mais quand il commence à me parler des histoires de comment une femme peut tomber enceinte sans s'être mariée, et puis l'histoire des lesbiennes, et puis elle me dit même ma copine qui m'a dit ça, elle fait ses publications sur TikTok. Alors, je sais que les parents, nous avons de l'amour pour nos enfants, nous leur donnons tout, les médias et tout, leur permettant d'être sur Internet. Mais si certains parents ne sont pas regardants, moi je pense que certains enfants viendront abîmer tous nos enfants ici. Alors, j'étais tellement remonté contre le directeur parce qu'il semblait vouloir masquer le dossier. Et qu'est-ce qui arrive après? Je lui ai dit, bon, en tout cas, moi je vais parler avec l'enfant qui a dit ça à mon enfant. Alors, on m'a fait venir la fille, et je lui ai dit non, je sais que tu as ta façon de te comporter et tout. À partir d'aujourd'hui, tu n'es plus l'ami de tel. Et toi aussi, je te dis, tu n'es plus son ami. Tu la fouilles, fouillez-vous. Je ne vais pas vous voir ensemble. Parce que moi, je sais que ce que toi, tu veux mettre en elle, ce n'est pas quelque chose qui peut produire quelque chose dans ma maison, dans ma famille. D'accord? L'enfant a dit d'accord. Avant-hier, le jeudi, je reçois une convocation. J'ai été convoqué à l'école. Et j'arrive à l'école. Le directeur me fait savoir qu'après enquête, la fille a déjà recruté 7 autres filles dans son petit groupe. Ils ne sont qu'en 5e primaire, imaginez-vous. 7 autres filles à qui elle donne l'argent, à qui elle promet d'initier dans le mouvement des lesbiennes. Et elle leur a même dit, allez chercher www.lesbiennes.com. En 5e primaire, imaginez-vous. Et quand on fait venir d'autres parents, non, les enfants diront que c'est depuis l'année passée que la fille nous avait embarqué dans cette histoire-là. Bon, l'autre qui a parlé à ses parents, elle, c'est seulement cette année qu'elle est dans la même classe que nous. Mais nous, c'est depuis l'année passée qu'on avait commencé ça. Et les parents étaient vraiment fâchés. Oh non, comment on a dit et tout et tout. Bon, finalement, je leur ai dit, bon, chers parents,
Est-ce qu'on est au point où il faut frapper les enfants ou au point où il faut parler avec les enfants, leur faire comprendre qu'il faut tenir aux valeurs, leur faire comprendre qu'il faut refuser certaines choses, leur faire comprendre que maintenant là, la mouvance est tellement mauvaise qu'il ne faut pas faire avec tout. Et aussi être regardant. Ton enfant l'Android ou je ne sais pas quoi, là, les mégas et tout et tout. Mais il faut savoir ce que fait ton enfant avec son téléphone. Il faut savoir quand est-ce qu'il faut lui donner le téléphone et quand il faut lui arracher. Il faut savoir quel temps il faut lui laisser et il faut surtout savoir il fait quoi avec son téléphone. Mais au-delà du téléphone, nous suivons la télé, nous avons des histoires genre les novellas et tout et tout et tout. Bon, je sais pas, je ne suis pas à fond dans ça, je ne suis pas ça régulièrement, bon, à part quand je trouve madame en train de suivre la télé. Mais s'il y a des images qui sont en train d'attirer la sensibilité de nos enfants là, sachons comment restreindre cela. Et finalement, il y a un enfant qui dit non, elle nous a même dit qu'elle va nous apprendre comment on embrasse les filles. Bon, en tout cas, je nous réveille tous. Soyons attentifs sur nos enfants. Soyons les amis de nos enfants parce que moi, à l'école, là, le directeur m'a dit, voilà, depuis l'année passée, ceux-ci sont dans ça. Ils n'ont pas partagé avec leurs parents parce qu'ils ne communiquent pas avec l'enfant. Soyez les amis de vos enfants, disposez-vous à les écouter, disposez-vous à échanger. Ayez toujours le temps de répondre aux petites questions quand il le faut. Mais souvent, ne soyons pas trop durs. Dieu seul va nous aider à trouver des solutions et la sagesse nécessaire pour ça. Bandeko, j'espère que bouti koyoka ndenge papa Moboti aza ko expliquer histoire vraie babeteli ete mais mwana na ye a mwasi a fréquenté l'école privée et c'est clair que vous pouvez comprendre que mwana qui na l'école mora bien. Ouais, mwana qui na l'école mora bien au Congo s'il vous plaît. Donc c'est terrible, c'est grave, c'est scandaleux. Na 5e primaire s'il vous plaît. Et quand on a eu ce binoto veillé na bana baboti mwana na téléphone oyebite atalaka nini mwana na TV na chambre oyebite atalaka nini baboti balali tozozwa ba plainte ou encore ba message ebele ya ba parents oka ba parents balali. C'est pourquoi moi j'aime pas les histoires ya ba TV na rata chambre. Période mona sombela bana TV na chambre TV na sala un mois te kala penza makasi ya ba mike makasi batala juste ba dessin animé. Tevane sala emote bandeko bakanga kanga CD kanga mana kati ti lelo tevane zala na chambre. Donc j'avais compris que Zanzambe mutalinga ezala ndengona parce que donc c'est na maambo tozomona oyo c'est compliqué mes frères et sœurs. Et un jour ndeko mo azo expliquer comment est-ce que bango so balali na butunzo wa mwana bango ba 12 13 ans atala ba pornographique na chambre. Vous pouvez imaginer. Bandeko na ngai eza makambo minene makambo. Makambo touti koyoka eza makambo minene on a conseillé na ba parents vraiment nazo supplier bino na bolingo nzambe to veye na bana imaginez na école primaire basi ba initier mwana na makambo mabe tanga ke na secondaire ezandene botala mwana ona asi a recruter bana ya bato s'il vous plaît et ba camarade bana ba okekuta na bango bandeko na ngai fo sola na bana boye ba camarade ya ndeni bazala na bango. Eza très important. Baje okene wako sleep over. Akena olale pa ba camarade il faut éviter ça. Na eza na eloko moto na yina neti ba sleep over. Oko kelale pa master. Non, pas question. Pas question. Année passée na Angleterre, na Londres, je sais pas na début année oh. Moi ino kufela bongo Akena ake olande lale pa camarade na ye. Mama camarade na ye bazali so na ba problème na copain na ye so pe bakabwana so pe banda koyokana te soki nini le médecin en question est venu na ndako aboma na mama na bana mnyemi bale na camarade ya mwana moko. Vous pouvez imaginer botala makambo mwana batu inonsa uti pa na bango ayebi na été. Donc vraiment veillons sur nos enfants. Na école primaire mwana so basi bakoti na makambo mabe tanga ke secondaire ezandene et na secondaire après aokende comment on appelle ça université aux alandengene to moni na profil ou encore na miniature nde na uti ko expliquer ko beta lisolo bano ya secondaire to moni ba na Saint-Georges awa to moni basi misato mobali moko ba oyo ba vidéo ezo circuler actuellement ya IPC. J'espère que vous moni pe ba vidéo ya lolenge wana bana basi mibale bazo sakana na eloko moko.
bazosakana na micro moko, oa benda likolo, oa benda na se, oa fina, oa mela mabe. En fait, c'est compliqué. Eza pasi, eza mawa. Donc, vraiment, nzamba sunga biso. Nzamba sunga biso na maamboyo. Pona ngai, je crois na usuka awa. Et to monani lisusu mbala sima. Merci beaucoup.